kutu Yesu azongi nelelo te yeba ndeko kufa pe ezali sosola na tango oyo sosola esika oza Shalom bien-aimé dans le Seigneur, la méditation na biso na tongo na lopoto ko la partage to kobondela. Père éternel, papa to pambolio to kumisio. Tozoni si le kumu kembo ma sang joli. Honneur, louange, adoration et pas na yo yo moko le véritable Dieu. Papa oya kela biso akela lola na mokili. Nzabe tambisa tina boyenge bene selon ta volonté. Tambisa biso, lobela biso, toza na besoin na yo papa. Bibelobi. Le monde attend de nous un signe de la gloire de Dieu. Yesu Masia zala sima liloba na yo poko kisama. Po ete nzambe na bo moya zala glorifié. To baby signor sabo kese na komo na Yesu Masia Saint-Esprit soit contrôle du début à la fin. Merci Seigneur Jésus. Amen. Sosola tango oyo sosola mikolo to komi ndeko. Sosola Bible bina biso to wela tango parce que mikolo ekomi mabe koleka tozo mona bana ko manquer ba parents na bango respect tozo mona abomination à désolation ekoti na lieu très simple toza ko mona ba pasteur le lenge baza ko tambola ba vrai pasteur te ba vrai pe baza ko kweya toza ko mona matériel ndenge za ko mema ba vrai pasteur o baza ki peza ba ponami toza ko mona ba faiblesse na bango ndenge pe bandimi ole ba fortifier o ba prier pona bango tozo mona pe ko seka ya bandimi tozo mona mutu aza ko salisa mutu te égoïsme komi na mokili pasi ya moninga ze sengwa moninga mususu esengwa moninga mususu ezali pasi ya moninga mususu ndeko sosola mikolo to komi eza kutu mikolo yo sala ta ba blague te eza kutu mikolo yo sala ka kutu jete eza pena mikolo balobi prier sans cesse olamuki na tongo ko bosa ko méditer parole de Dieu te bondela ovandi moi 3 heures du temps ou 2 heures kutu nga pona nga eza kutu ata 30 minutes il faut le batali kamoko na nzambe batelanga olingo bimo bondeli olingo mata na voiture bondeli olingo donc ko bondele komako eloko moko donc e komi donc eloko moko na ebite ne makilele kaka na ba veine na biso. Alléluia. Sans plus tarder la méditation na biso na tongo na lopoto kota na partage to kende wana place to suka ki wapi na Genèse 38 hein to suka ki na verset Genèse chapitre 38 to suka ki na verset na verset à 18 to kotanga to bande ka verset 18 au nom puissant de Jésus. Genèse 38 18. Quel gag veux-tu? Demandant-il. Il répondit, ton cachet personnel avec son cordon et le bâton que tu tiens. Il leur dit, donna et alla avec elle. Elle devient enceinte de lui. Elle rentra chez elle, enlevant son voile et reprit ses habits de veuve. Juda envoya son ami Abdullam porter les chevaux promis et récupérer les objets donnés en gage à cette femme. Son ami ne la trouva pas. Il demanda aux gens d'Énaïm, où est cette prostituée qui était au bord du chemin près d'ici? Il n'y a jamais eu ici de prostituée, répondit-il. L'ami revient dire à Juda, je ne l'ai pas trouvée, et les gens de l'endroit m'ont même affirmé qu'il n'y avait jamais eu la prostituée là de prostituée. Juda lui répondit, quelle garde ces objets, ne nous rendons pas ridicules. En tout cas, j'ai envoyé les chevreaux et toi tu n'as pas retrouvé cette femme. Environ 3 mois plus tard, quelqu'un vient dire à Juda, ta belle-fille Tamar s'est prostituée, la voilà enceinte. Qu'on l'amène, ordonna Juda, et qu'on la brûle vive. Pendant qu'on l'amenait, elle fit dire à son beau-père, regarde ces objets, ces cachets personnels, ces cordons et ces bâtons appartiennent à l'homme dont je suis enceinte. Tâche de savoir qu'il y ait cet homme. Juda reconnut les objets, déclara, elle a respecté la loi mieux que moi.
mieux que moi. C'est vrai, j'aurais dû la donner pour femme à mon fils, Sheila, et je ne l'ai pas fait. Judas n'eut jamais plus de relations sexuelles avec elle. Au moment de l'accouchement, on l'aperçut qu'elle avait 2 jumeaux. L'un d'eux sortit alors un bras. La sage-femme les saisit et y attacha un fil rouge. Celle-ci est le premier-né, dit-elle. Mais l'enfant retira son bras et son frère vient au monde le premier. La sage-femme s'exclama: quelle brèche tu as ouverte. Judas appela donc Pérez, ce qui veut dire brèche. Puis l'autre enfant vient au monde avec le fil rouge au bras et Judas l'appela Zéra. Alléluia. Totangi penza verset auto comprendre bien. Tolobaki dans la cassette précédente que Judas azalaki na bana mibale ya mibali o bakufaki, il fallait ki bango nyonso batika bana te. Il fallait ki sikoyo belle fille na ya zonga na ba parents na ye po mwana oyo ya misato apesa ye bakoko ndenge momesano na bango ezalaki. Kasi eloko nini esalami? Judas tangu mwana ona mobali mususu akoli aboyi kopesa belle fille na ye wana alobi te abomi bana nga mibale selon ye abomi bana nga mibale akozwa oyo te. Mais belle fille na ye ajuaki malice, ajuaki na malice ake ko alati bilamba lokola ba prostituée, ake ko kale papa bana bokilo na ye na nzela pe bokilo na ye abimaki na ye ayebisaki bokilo na ye tikelanga bilembo oyo ezali baton na yo na signe na yo ya caché. Ayebaki pourquoi po ezalaki na mayele na ye abongisaki. Après mokolo oyo ba constataki ke abimaki na mobali mosusu a tombé enceinte, Judas a profitaki po ba brûler ye ba boma ye po likambo na ye sila. Mais mwana mwasi wana jouaki na mayele na ye a devansaki ye akeko lakisa lubizemi wana eza ya yo po yo muto bimaki nanga. Et puis Judas ayebaki lisuzu mwana mwasi wana te tikino mwana mwasi wana akendaki kobota aboti ba mapasa mibale moko abimisi liboko bakanisa ki mwana liboso bakangi ye kitenzi sage femme akangi ye kitenzi ya rouge na liboko ye tangu azongi ezalaki yete ndeko na ye mutabimi mwana liboso yango bapesaki ye kombo ndeko nanga mayele mususu na vie oyo zo timolela moninga to fungo la parenthèse likambo Judas salaki ya timolela ki libulu bakunda moninga nzokande yozo yeba te oyo nini yo pe osalaki ya kuma mikolo bakatango yozo tia mutu liboko boye yo liboko ya suka ya muke ezo zonga pe pai na yo moko pe. Alléluia. Judas kanisaki yende mutu azama yele. Judas kanisaki yende mutu azanga lisumu. Mais ye pe bande kobima na bandumba. Ayeba kite zalaki mosika na ye ke ndumba wana ya koki kobima na ye e koki kozala pe belle fille na ye. Yo tango zo osela baninga mayele yeba ke moninga pa koki kosala mayele koleka yo yango bande konanga totika mayele mabe o bazo benga ki malin. Baninga mususu bazalaka wana koya na ndako nona tongo po kaka yo kama kambo sola na mobali na yo. Na ketala solo lo baswana kiloko ospika ke mobali na mikolo akomi na caractère mabe na mona ki na GSM na ye na mona ki na téléphone na ye portable numéro ya mwana mwasi moko ale mona camarade na ko mobenga téléphone ndeni siko bakamango lekeli ndeni nzoka nde ya sa planifier mayele na ye po a intoxiquer yo titango koboma libala na yo akomi ko benga yo tongo ndenge nini balobi nini po azala toujours en mouvement azo kosa za ko sunga yo nzoka ndaza ko landela makambu na yo tikino yo kende ko boma libala. Alléluia. Eza na bato ndenge wana abengi si yo na fête nzoka ndaza ko tendre yo piège. Okomona mutu moko boloba na raté mutu moko abunga kaka boye moko akangisa o ennemi aye ko inviter na fête na ye ndeko langa sosola ba misusu ba planifiaka déjà mayele na bango. Et tant que vous pouvez planifier mayela mabe na moninga oyebi oyazo planifier pona yo. Alléluia. Mwana mwasi batazaki innocent. Ye muta bomaki mibali wana te. Judas bana na ye ba caractère na bango mabe.
bazala ki nzamba monaki na misu na yeke bana oyo bazala ko sepelisa nga ata mokete alongola ki bango na libota ya Jida. Mais Jida ole a pensé que ye moko yebi eza makamusu biso moto mona ba parents oyebi ke mwana no mwasi aza mwana mabe mwana no mobali ya mwana mabe no okosela ka bana baninga o eza pona bango nde mwana nga komi boy to boyite kozala pe bongo mais mekana no pe ko maîtriser ya yo moko kotisa kota no mabondeli kota ba veiller prière o ba kotala nanu mwana na yo moko mobali na yo ofinga ka ba camarade de ka bomba me makenzela mabe est-ce que yo yebo mobali no ya salaka tam su mobali na onde mener ya groupe wana. Alléluia. Yo ka ko akize mibale batu bino ka sobo ya mobali na nga bimaka yo yebi so mobali no muta benga ka bango sous couverture ke ba ya ko lukaye potom ya ko bima yo ko kanisa bango nzokande mobomi na yo ezaka mobali na omoko yango wana bandeko na betaka ka cette bible zoluba ba yini na biso liboso ba bomi na biso liboso les gens de nos propres maisons batu o bazana ona ndaku na yo moko. Alléluia. Obengana ka batu mwana nga mwasi so azo bebe za bino bien sûr mais mwana yo pe volonté na ye ezotala côté ya batu wana yo nde fo buka mabolongo yo nde il faut bonde la nzambe. Alléluia. Omeka ko talisa mwana na yo mabe na malamu omeka ko bonde la pona mobali na yo ko talisa ke mabe na malamu omeka ko bonde la pona mwasi na yo yo finga kaka basi mususu bino nde boza basi moko mibulu vi mabe bino nde bozo bebisa mwasi na nga na ba miziki na bino meta mwasi na yo abimaka azo bomba na azeli yo bimi asalambaki biloko na butu azeli yo tongo kenda musala ya kutana na ba muziki wana ba mela masanga ayebisa kote tato ba ko tikele mbonga muziki nde yo mona ba muziki wana. Alléluia. Ezana ba mayele ya mabe ebele batu mingi na mokili bazana ba mayele mabe mutu mususu azolo ba yoza belle fille ngai nzoka nena motema ne azana bezo batumba yo Jida awazaki na bezo batumba mwasi oyo Jida azaki na bezo kutu mwasi aza susu na bomo ite pona ye ka muta bomisi bana na ye. Alléluia. Mais Jida bande ko yeba te bana na ye moko atotangi na Bible bi Seigneur oya liboso alinga ki ete mabele kaki mingi nzamba bomi oya mibale Seigneur amona kike mabe abane ko sala azozwa semence na ye oya zali mai ya bango ya mibale ko bwaka na se nzamba mona ki aza ko bebisa semence na ye azaki na besoin batu ba se multiplier abomaki ye sikoyo mabe ya mwana mwasi wana ezali wapi yo moko muto sali makambo na Bible to moni makambo beto ba ipe makambo Esaú Esaú ye moko la banzala na ye azui droit de naissance akabi siko Jacob akomaki deja yaya siko na momesa no ba pesa ka yaya nde akitana na biloko nyonso siko Jacob akeko zo héritage abimi mabe. Alléluia. Yango tango to sala makambo photo yebaka il faut toyer bakapo na français bakaba bouc émissaire to luka ba bouc émissaire te ba bouc émissaire ni ko lakisa mutu moko boy o luka po s'appuyer na ye bato balobaka eza faute na yo so ngana koma boy eza pona papa na ngana mama na nga bien sûr papa na mama no bakoki ko lakisa o mabe mais soki yo bandi ko yeba o komi na age ko yeba mabe na malamu il faut siko yo pona malamu. Alléluia. Ba misu bazwa ka éducation mabe pa ba parents na bango metango ba bimia kutena moninga ne mobwabi akompe ko tuna moninga nanga onde nya finga kate moninga nanga oya kenda ka église moninga nanga oya beta kate alinga ko tonga te alandina no moninga ya malamu akepe omona abongol pe motema ayepe ko bongo msa papa na ina mama na ye. Alléluia. Mais ça na batu mususu ba puyaka kaka o papa na ngana mama na nga basala nga bo mais ye moko makambo ya salaka atala ngote eza apena mabala mususu mobali makamyo sa ko sala ezaka focha mwasi o mwasi aza mwasi ali babe mwasi aza penda poisse la poisse ba benga ali babe na français yende mutu ayelinga ba maleko nyoso banana bala e makambo nange bonga kate o bien aimé dans le Seigneur yo bando bala pe mwasi wana oko odekona kanoka libanda ba chérie libanda ba poisse yo ba mababe yo zozwa libanda zo mona te ka soki okeyi o réussir mwasi akomi ya chance donc mwasi wana aza wana akoma lokola mama mbikudi na yo to magicienne na yo po aportaka yo bonheur
ou bien bonheur eutaka epai ya nzambe mon frère. Ozwa mwasi ya bato bengai mwasi ya libabe banana bala mobali oyo chance ezalaka kaka te mobali oyo pasi na pasi mais luka elongi na nzambe ta mosusu famille na bino yebango mo bateka yo balobaki yo kobalaka te yango ntango yesu epa mwana mobali wana yo moko mpe bloke mwana mobali wana toluka babuke misere te awa jida abandaki komonaka bana nyonso baokufa ezali Tamar ezali mwana mwasi wana mwana mwasi bato Tamar azalaki ata na problème moko te ezalaki makambo bana jida na nzambe. Alléluia. Totikaka ko banana ya libalo pasi na pasi te tika nanu ko condamner mobali na yo tika nanu ko benga mwasi no mwasi libabe luka nanu source luka nanu bo mwana na mobimba oza otambola poza ka sainteté oza ka sainte papa tamu supo sainte ka basi abato wangana tamu suso viola ka basi abato tamu suso kosa ka basi abato mabala nyoso to atango bali ekolanda yo mama tamu so shina ka mobali abato o brisa ka ba cœur ya bato tamu yo bali olingi siko libala bakondana supe kolanda yo totala ka ba famille te ba famille bazana bango mais to mitala pe marche na biso ndenge pe to marcher na vie na biso. Alléluia. Awa jida tala ki marche bana na ete mazwi libabe nyoso asundele likara mwasi wana Tamar nzoka nde Tamar azalaki innocente na suka ya linga kabatumba Tamar po ya perdre bana na emi balé mais jida bosana ki a perdre bana na emi balé po na nini jida bosana ki pe assistaki na likambo ya Joseph tant basoko teka Joseph ya azalaki bo mwana na epa tambolaki malamu te. Alléluia. To mekana oko sosola to mekana oko yeba to tika ka ko juger baninga to tika penza likambo kaka ya ko juger baninga ezaka pona ye ndenga na zui passe oyo ezaka pona ye na malheur oyo. Alléluia. Nzamba papola biso.